www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto, tu la kaka na poto avec l'ami d'ombre, babi moto epela, moto epela na poto kembo alege mboyo lele kembo yo mama alege mboyo lele tobine la gangolo na osana kembo alege mboyo lele poto na osana kembo alege mboyo lele. Bonjour à tous, merci la fidélité na bino obopesa na site na biso. Merci à mon boss l'ami Ndovo Mosakoli Ayo Yangoana pour cette belle initiative. Il y a Kosala site Oyo pour que et permettre bango na biso moyen de communication Coca-Cola facilement. Le la sujet moi que ça vraiment ma casse. Si je comme que déranger ba milliers à bateau na Kinshasa. Tu comprendre phénomène wana te soit manque ya volonté soit bazo lingakaka ba excité bandoma biso mobali soit ni toye ba monter so bon moi biso to le bino ce jour là c'est que est comme vraiment de trop alors Tokyo ka monter maté comme c'est notre devoir de vous satisfaire comme c'est notre devoir de vous communiquer et on to le bela ce jour là les deux ce jour en question est ça phénomène sans soutien bandoro na biso ya basi ba moni soit soutien comme kaka soit soutien comme Moulungi ou bien ba maman ya Zando, marché de la liberté, Gambela, baroki ba matisi soutien à un temps que ba ko rasu ko somba soutien te onde ba romondima ba italé ba exposé ba sana ba on libanda boy et qui peut sortir eza muki eza munene sans soutien kaka toye ba te phénomène wana so uti wapi so ipendenge nini a biso to luka kaka to recopier nazanga morote na ndeko na nga moi si bonjour Tania. Bonjour Béni. Ensemble avec un de Toluka, Tolobela vraiment phénomène wana. Pour n'inviter yo pour le soutien na mon. Et là ti maman. Pour mikolo to banga pesa ngwe pour mikolo to mo banga. Soutien za mona kande to bando lo ba battre la plan bo excusez nga pour na terme. Otamboli kangi boy. Siko mikolo komi otamboli o matiso kitisi boy. Pour équilibre ça on te na kati sa soutien. Ndeko Tanya phénomène wana et pas na yo étant que moi si babenga ngo soutien pour que protéger biso mabele alors que biso to boya ngo et ça non ndeni image wana eza non ndeni on vit abande ko biso mibali. Merci ma Béni pour la question na yo par rapport à phénomène ebimi mikolo na kin vraiment eza pas si phénomène sans soutien. Eza pe na ba sengle musu sengi na ngote za ngo sans soutien mais ezo kende kaka bongo ezo tambola vraiment eza pasi tozo landa kaka oyo peut-être ba américain ba bango eza style na bango bazo landa ba salaka style na bango ndeti ya Rihanna eza style oyo yé peut-être eza yé mokonda lingi style wana eza la bongo biso siko to komi nango pe fait de koti pe kati na biso to komi pe kolanda yango to komi na système ya phénomène sans soutien eza passe moi ça robimane boye abke na e musi donc longwa awa ko longwa ta petit babandal a okende na na sengle sans soutien eza vraiment soni obimi pe na ndoka ba parents ozo tambola no pe bonga biso devant papa pe devant bala mibal oh bazo le kananzela ba mibal mususu bakoka na bango te yango moni biso basi mingi to kiti na ba niveau moko ya mabe yango moni mibali ba komi ko sakana na biso parce que bazo mona sans ces athées excusez-moi sans ces athées ba basi bo excusez-moi pour na terme sans ces athées parce que ozotala moi si o aza penza mutu normal ozotambola na ona single sans soutien libele mususu esimbi na ngote eza na sans soutien mais ezotambola kaka akotambola ngo pe mona ezokende kaka ezodenda pe yazo mona normal to yazo mona ngo eza na ngo bien or eza na ngo bien te nga ndeti nga bo okoza no emsu single sans soutien ovandi no na lopango emsu na tongo nde ezaka to lamuki mais ezala teke yango ndo kozala na obimi na ngo ke matanga dernièrement ezaki na ba matanga mo ute ozana biso na couloir awa na ebité soki basaki kaka soki pe uniforme ya matanga ngo ndezaki bongo na ebité bango ndeso ba single ya noir sans soutien ezaki soki uzaki na téléphone ngena filmango et sans soutien ba fille wana siko moni bato mosusu azotambola moko na mona fille na pesa nga kanda
etamboli na ye na etamboli na ndenge etamboli tolo yango ezotambola ndenge mote makolo ezotambola ndenge mosusu tolo ezotambola ndenge mosusu mpo nini esimbami na eloko te et pourtant basoutien batisalela biso mpona esimbaka nde batolo ekweya te ezala na forme ya bien mais biso tokomi kaka kosala makambo donc nazo comprendre phénomène yango te biso surtout bakongolais mingi bakinois tokomi na système kaka eloko ya libanda biso to copie yango eza mabe makasi eza comme loko ya style ya ba garçon nde bakomaki na système ya taille basse eza style moko oyo na temps na époque ezaki ba jeune garçon oyo bazaki ba prisonnier tango bande ko kanga bango bazaki na prison nde ezaki que ba système on ya taille ba donc qui PD et bandela ki nde kuna na ba prison ya américain qui pédé les bandela qui kuna donc à partir déjà taille basse garçon prisonnier soka leki na milieu na bango mo ba prisonnier soka leki et ça déjà signal moko atiki na simake azana besoin ya mutu inde yango wana vraiment biso pe ba garçon to koma taille basse to koma rola ba garçon ba koma rola ta bango ndenge wana eza na ebité phénomène yango ezokene ba phénomène ebimi ebele ba tatouage bani biso tozo kopeka o ba yango bazo sa mususu eza recommandé na monde oyo ya zanango bet monde na bango bato baza mingi bata ba science ba monde na bango esengi ba style wana biso pe kaka tozo landa tozo kopie yango eza vraiment soni surtout likambo sans soutien oyo eza soni mobali ndonga kolinga bala mwasi ezotambola ke kama mabele boza déjà exposé eza pasi ba papa na biso tozana bande kwa mibali eza pasi kotambola sans soutien boy libele mususu esimbi na ngote na sengle sans soutien mais alati na ekaka na ebité phénomène on a to lobela yango to côté yama ba basi mususu ba otempo eza sujet obiso pe tozo lobela ngo mingi même na ba réunion na biso na paroisse ya ba jeune tozo lobela eloko wana eza soni bande ko na biso basi bazo sambusa biso makasi yango moni bibali pe bazo sakana na biso bazo mona biso eloko te pona ba comportement na biso wana fin matange uti ko leka semaine passée awa na couloir ba fi wana uniforme na bango zaki singlet noir sans soutien mito mabele libanda en plus na niveau ya milieu ya bato ndengo wana bo tambola bongo ndenge nini sans soutien bo lobela biso pardon émission o ezala ke lobela peut-être bande ko na biso basi ba ko changer sans soutien et c'est biso phénomène na soni na miso ba parents soni na miso ya maman ko te na miso ya papa soni bo lobela biso pardon mama Beni loko eza sujet obino bolingi bo développement bo travailler na biso ensemble po eloko penza to boya yango sans soutien eza soni makasi mama soni oui mais ba fille bele pe bo loba que libale komi passi soki akutana mobali naye mobali a imposé ba règle o ye moko alingi so mobali abi nga ko lata no kalbar te hein to benga ngo kalbar pona kala pe système ya sans kalbar ibando rini makasi sans kalbar vraiment tamba on laisser passer vers roulage azate pour roulage commander sous-vêtements phénomène on est changé comme ce qu'on a phénomène sans soutien on ndekotanya na lioro ndozo mona ndezo kendele et risque pe bazo musupe to tamboli pe to lati bilamba te mama tokoki pe biso pe tokosa bongo parce que bebilo musu na ba mairie pe za bongo ti moto musu azo tambola na ye to le polo le kabo eza soni makasi phénomène wana na ebite yango mobali ni ngako olinga ke mwasi na atambola na mwasi alati singlet sans soutien to alata sous bilamba sans sous-vêtements ezate wana mobali wana azani ka voyou bien azat délinquant parce que mobali aza pena mobali un homme respecté azali type na veste boye atelema boye atambo na mwasi sans singlet sans soutien azotambo na miso obanda na ko présenter na miso ba camarade no ndenge nini obanda présenter no ndenge nini eza vomé loko moko ya mabe makasi eze loko mo ya bien te vraiment o mobali no tambola na e moyo mo mobali tambola na moi salati singlet sans soutien alati pantalon bien robe boye sans sous-vêtements eza nini phénomène on a so comprendre babi pe to lingi to mona Rihanna Nicki Minaj po bango aso bango ba bokelo mo kuna biso ato to recopier on ndenge na biso mama bango kuna baza ba star mais na yebi pété hein mais so kara na ba téléphone na biso kande to kota ba réseaux sociaux so ko zui otala penza biographie ya Rihanna ou bien olanda makambo otala makambo ya sala eza pena donc on pena pire satanique penza o ya sala ya on a loba ki liboso eza ba biloko o eza recommandé na ba monde na bango donc yo faut na style ya boye eza recommandé na monde na bango mais biso lokwa to yebi na biso te tozolanda makambo pe makaba fio bazo kopi makambo eza mingi oyo ba famille na bango eza chrétienne te donc ba oyo penza ba mona makambo nzambe kara yango moni baza emporter kaka na ba biloko wana ya rolata ka ba singlet sans soutien eza soni makasi soni kutu soni penza soni makasi
Tout qui est préoccupation et maman Tanya expliqué biso. Important c'est à soutien zarani na nzoto ya mwasi. Biso ba fit au moment on comme le roi kaka donc mulunge et mon peu ezala cherté 1500 plus au plus 2000 2500 soutien. Aux femmes d'ici au lati bien et femmes d'ici bien et pesipe femme bien elamba. Que konzi mama belle télé ma boy soit mi soupe zakayoro la wana nyoso peut causer excitation pe bandona biso mi bali. So pe bazu bino bakangi bino. Na kuzu nde to benga a système ya kuzu laisser passer kuzu bakangi bino koma nya violer yo mondo luki ke akomati na point wana alors ndeko pona mot de la fin na bato ba Hollanda biso na ngongo na site bambote à travers conseil qui opesa na biki na conseil ndeko tanya oto opesa eko édifier biso penza puis to Hollanda nzela malam comme mot de la fin. Merci beaucoup. Na sepeli mingi na émission na biso auto sali na après-midi à lelo merci mingi na idée oyo ya kosala ba émission ya boye po mingi ba fille ba jeune garçon to teyama na pesi bino merci na pesi pe merci mingi na nzambo a permettre lelo biso to telemawa merci mingi na maman Béni na pesi mbote na mon bébé Deyo. On a les mignons garçons, na pesimbote na ba parents nanga, maman Meje, papa Kisoka, na pesimbote na les 6 filles de papa Kisoka, Brinette, Charlène, Marlene, Grace, Divine, Tania, na pesimbote na Sarah Limbute, na pesimbote na ya benga mi moleki na bébé Rove. Na pesi mbote na mama Chimène na pesi mbote na mingi ba ebinga mingi na bino nyonso na ba ebaza na ba pays étranger na pesi bino mbote mingi na pesi mbote na mon grand frère Dodo le grand docteur na pesi mbote mingi na maman Rachel na pesi mbote mingi na bandeko nyonso ya bana ICSM na bino pi bandeko na biso boyo kotala biso nzamba pambola. Merci beaucoup. Tozoko bakaka na phénomène biso ya sans soutien anaki tout monde ndoro biso mobali ya zawana ndeko bonjour ndeko. Ouais, bonjour chroniqueur. Bonne nuit. Bon naza malamu. Loto lobaka to betaka c'était na phénomène o mikolo to kokate ba fi balingi otika kama bien na bango ko ya boye babi soutien mulunge babi pe bandona bis bandeko na biso bino ba mibali nde mutu bo pousser bango pour que basa ba pratique oyo comme désagréable na misu ya bato besoin imposer bon balata ba soutien te ba blumo bon est-ce que ça solo. Bon merci premièrement pour la parole. Alors nazari vraiment des passages tant na yo ki sijo bozo partager na kati esika yango esenga na telema na meka un peu opesa ba point de vue na ngai. Bon phénomène oyo benga sans soutien donc ezeli au moment na habité tous les cas na ba temps ya ebele mais oyo ya na 21e siècle oyo to habité bon biso toza ba jeune garçon to amibali oyo comme ya mingi pa bandi on a basi franchement est un peu étonnant pour au monde une fille grande fille hein bon nzambe pendenga sabino misusu aza ngolo kwa basaki musu paza ngo ya muke musu paza ngo ya moyenne musu pe na balolenge nae mais au monde azo déambuler azo sessionner devant les gens atiki ngo kaka bongo voire même alati msusu sengle donc kingo ngo déjà alors ba nakolo ba kinzoto nango nyonso eza déjà libanda ba mitu etelemi boye donc c'est pas vraiment bien. Alors auparavant ezaki to mona bozolata ba no benga soki nastro echebo yango matiti ya ndeti et tout nango parce que aussi go soutien mo ya mukie o lati est sérieux pour que matisa bana bien au mona vraiment que to longo committee voire même awa hein et tout vraiment awa ezaka nastro donc le quoi va tourner ko ba mingi mais siko ba mabela ngo bozo exposer ngo boye bozo exposer ngo miso ba soki bongo botika ngo bongo alors po batika ngo kaka bongo bazo mona kete to ko tika ngo bongo ti yango ba komo saka ke non ajuka mo eteni moko eloko abwaki likolo esaka loko yake na mabombi te po nyonso eza ngo libanda eza libanda ko ba bibino pe bino nde mibali nde mitu bonzi ma vraiment que basi bazala po to on s'est fait belle nous les femmes pour vous les hommes
to bien na saboye na makia na tsugi mo suki ya bien be pour mobile nga mo na kama na so bino mo peka mibali so pour moi que phénomène sans soutien za ki mabe. Pourquoi ne pas vous prévenir biso bien avant pour eloko ere bandarizana non mkie au fur et à mesure to ko banon lobe on sait que eloko ngo pe système mo na pe phénomène on est comme vraiment likolo yon to kangi motema to kokite to bi to ya to exposer sujet wana auprès de vous pour que chacun de nous a kokakopé ça eza ba point essentiel ba bika bino de mo rendre biso na erreur. Bon solo biki biso toujours rendre ba fille na erreur wanga rosa contre ngo. Pourquoi? Parce que bino ba fille na biso pe ba garçon toza batuma toza un peu emporté na ba mamoko boye eza ya bisoté hein. Chez nous les Africains même pour na leloté na ba époque ba âge de la pierre taillé si na meki ozonga sona ba classe hein au mona moi si aosani mobali oko sessionner bongo ni mais moi chez mona ju même makasa ya makemba akangi awa akangi le roi lingwanda hein. Pourquoi basaka bongo? Pourquoi? Parce que baibiki les deux parties ils ont parti moko motori ko exposer ngo na miso batuté et puis na ebité bino mutu boza basi dis-moi ce nom na tumekana ko tuna epezaka au moins hein. Ndo biso mobile ndo biso yende likambo tunya bien pezaka bande ko pesa biano ponga ebi na epeza ngote na ebité yanga epeza ngote na ebité. Bon oui peut-être pour bon nakol bake koza moi kilo pour ezodiembela hein otiki ngo kaka bongo musupo ezalo kwa sec comme voir même tina libumu awa hein et kita vraiment alors so na tali bien babloko so to meka kotala eza mimi ba artiste so na zone na clip moko ya Nicki Minaj asa clip moko donc alataka filer atika ba mabela ngo bongo donc azo danser azo sauter yango ezaki otelema. Bon oh namona kaka ya kovimba na kati ya filet ya lataka c'était ça. Alors misusu omona une grande fille devant le gens hein liputa moko kanyango et comment na mpena na genouté azui sengle moko elemba lemba voire même azokima devant les gens kuna ba donc elle ne sent même pas donc azokata sonité azo se sentir même honte moko te devant batou avant devant ba parents aza devant bandeko na mibali biso toza ba petite sœur na bandaku omona ye tongo ye wana baba donc même ça na ndako basala ka susute donc tant na bango nyonso ekoma akeboye azongi boye tongo sans soutien midi sans soutien le soir voire même sans soutien et puis sengle ezeloko balataka na se otie la mbali kolo mais pour na ba fille ekoma sengle kolan akenae hein ba biloko nini nyonso nzoto dessiner azoleka devant voir même papa nae. Ah, donc ce n'est pas bien. Bon, nazonga na question na obaiki, même si biso mibal tozo pousser bino, non, c'est faux. Pourquoi? Parce que muto nyonso aligné loko nae, a opé sango respect, opé sango valeur, a obatelango. Hein? Tel que ngana na opé exemple ya ngai moko. Na ko lingana ki na ata mwana mwasho yanga, na sionné na na bon partout. Na sionné na e mabele na e bon. Ngani na ko mona ngo na bata moko boy. Non que mutu nyonso amona que non ils ont na grandeur ils ont na forme ils aboy c'est faux so moi mobile wa pusaka moi si na babloko wana c'est que azui kaka la fille pour quelque temps na otika na ngayo mais vraiment moi si na considération a otika ote voir même ceux qui na ba wenze au mona batie ba kwanga kwanga yango yo pembe ya ba Kongo oh ya kwilungongo oh ya boy ah oh musuba ju ba fongoli pour la beauté à quoi nganding eza tant mutokoya ah quoi ngako comme oh autant a repona kaka oh eza bien couvert oh ba fongola kana tu éviter so basala na ngoni donc et tout là kana ça pour vous dire que ça ne sert à rien ya ko exposer nzoto devant les gens on ko exposer na nzoto batino so ba moni bon peut-être que ko attirer bato bazana pour ça basaka na o maintenant que muto azana avenir moko pona yo donc c'est un peu ça. Toute initiative est vraiment bien bénéfique pour nos biso. Alors bien que après cet exemple mort il y a Kwanga. Kwanga est exposé comme échantillon bat basomba ngote.
bato bazala plus intéressé na kwanga oyo ezalaka bien couvert na bakasa oyo échantillon bayebi te soki basalela yango nini na suka mpo eza déjà exposé à la portée de tout le monde ndeko mwasi oyo ozolanda nga na ngongo ndeko mobali oyo yo mpe oyo omonaka ke mwasi no mpo abima kitoko il faut kalata son soutien eza vraiment déconseillé toti oyoka tolobeli plus désavantage ya phénomène sans soutien mpo eza bien te mabele eza elo moko ya bien symbole ya mwasi ebanda na mabele ce qui fait aussi la différence na premier temps ya mwasi contrairement na ya mobali eza d'abord mabele avant tokita na se alors yo soki ozo exposer mabele no bongo un jour mona omela on a position ni na position couché na tomo mpe okoko ozala na mwana soit na kilo soit partout nde tomona na bafeti ya famille il faut omedisa mwana no libele soki okonsevaki libele no wana bien te ozalaki no elenge na kokolo bando oyoka soni obando privé mwana biliane mpo mona mwana bimisango boye eza te elala ekoma boye eza bien te ndeko kuta bakisa bini chaussette wana nyonso eza humiliation etant ke biso basi tobomba tolo na biso tobomba nzoto na biso bien koexpose ngo la portée mpo ye andeko mobali apesi bavi na ye soki azalaki bandeko mibali basepela nde toexpose nzoto bon mais nga apesa mpe bavi ne boye te anga pesa ba fine boité alobi effet moko eza normal nde to tika bongaka po bato moko basaka na biso to penser te que so to tika ngo boye c'est que to za bato malonga o bagi ko tano boko te to za bato moko eza ba alora ba kasa o batie na kwanga échantillon pour que to marcher bon ndeko comme mot de la fin na yo à propos ya sujet là bato ba olanda yo ba mbote na yo et tout bon conseil o na we pesa na bandeko nanga basi omoni nzoto ya mwasi ou soit nzoto ya mutu kaka même na bible babi ke nzoto eza tempelo esika molimo santo evandaka nzamba vandaka kati na biso eza nzoto nde nzamba pona motema alors ça ne sert à rien ya ko exposer nzoto à la portée de tout le monde donc ça ne sert vraiment à rien donc voir même kutu na moni moi mwasi azosa mama bongo du moins er mo pesanga même pour solela pesanga ma pour solela pour na otala bandeko maba les ali maba les ali ekoya mais ekoya na façon na te yango un jour au mona bazolela oh non no kondoki papa kulutu maman leki tata mwasi bon pour nanga vraiment na se baser vraiment bande on a biso basi botika soutien ça coûte combien tout le monde en a bagambelo zotambola we 300 200 500 1000 solingi oya chic et soukara 2500 francs écoute raté. Écoute raté donc ça sert à rien au exposer nzoto bongo donc bande ko basi botika eza vraiment mabe tolo ya mwasi basalango ezala bien protégé na soutien pour na bali ke na kala ba okanga voir même makasa ke ya makemba pour et soutenir ango alors botika vraiment eloko wana bon ba salutation nanga vraiment na opesa mingi na base nanga ya avenue Masimanimba les amis de Ojimba P na salué bino place Bozali na pesi ba sœur nanga nyonso et mon petit Yibebi Mobali tu na Yibebi na pesi sœur nanga Sarah Limbute na pesi opé chroniqueur na biso na pesi sœur nanga Tania Kisoka et puis wana akoyi ko rater ngaité pour y vraiment voir même bato comment oloba yonaye donc ma sœur grâce yoka ndena benga ko vraiment bébé coup de chapeau place na ISS plutôt na ISTK na PCP ton ami proche Gloria na pesino bambo théâtre na pesino ya mingi merci et voilà c'en est fini pour aujourd'hui bisogno soto beteli vraiment c'était le sujet où il dérangeait mais ma biso makasi si je vraiment c'est biso mal à l'aise moi so tambola au comprendre pas vraiment ba otala yo ba ota alati ou bien alatité bandeko balobi bien soutien coûte combien na ba ballon friperie 300 200 voire même 500 francs wana mbongo mukie okoti pe na wenza mukie wana mbongo koki na yo koti pe na wenza we koki na yo totika complexe totika kolula totika kolanda Rihanna totika kolanda Nicki Minaj non nous sommes des Africains. Les Africains sont obligés de protéger, voire même nous autres na biso. C'est pas pour rien qu'il y a des mobile là où tu copies, par exemple moi il y a bien lobby
na ntango kala bazobomba bénéfice que liboso na se po ezalaki baparti moko plus sacré. Et pourquoi biso toza koexpose yango boye tolandi biso nyonso tomoni baréaction bandeko tosepeli vraiment trop na initiative oyo. Alors sans oublier avant de clôturer l'ami Ndovo, hein? Mon big boss kotoza ya yo yango wana mosakoli à le cordon Steve et mes amis d'Elifasik, Rosine, Merveille, Maboulou, Gloria, sécurité. On te vient sécurité quoi. Yo kotazo sentir gauche droite de sécurité. Emmanuela Noumix, Divine, Kassa, moi ça pembe. Sans oublier encore nous a tellement ébellé alors Kenai c'est tout dans équipe nabiso nyonso wana équipe wana bien mo boyebi kara bambote nabino à ma famille, à mon papa Georges Imanja, ma soeur Nano Imanja, maman Rachel, tantine Mathie, tantine Frisette et à vous mes proches que j'aime beaucoup. On se retrouve juste à la prochaine. Merci. Je m'appelle Cynthia Kams et je viens de vous parler de la part de Sepela TV. Sepela TV est un décodeur, il y a un mboka, partout vous avez des Congolais de la diaspora, au sommet Sepela TV. Et ça ma chaîne Nia Congo, pays à Congolais. Que ce soit RTGA, que ce soit RTNC, que ce soit P1 TV, aussi Bundesimage, Genesis, Press Play, donc ma chaîne est belle, il y a des Congolais, pays à Congo. Batebele babenga biso du nord au sud, de l'est à l'ouest, babenga biso besoin sa promotion il y a 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. To vandi, to bime zeki ka promotion. Vous savez quoi, tellement de clientèle et puis souci à ces plates bien et ça va client la bango babino to zongela promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Cette fois-ci, juste pour vous dire que donc le stock nous avons ébellé, mais ça va limiter, c'est vraiment limité. Vous allez ébellé pour benga, pour y consommer décodeur à Sepela TV. Bah maman, et si on a vu nos pays, on a la carte pour filmer, que ça sort en ligne là en français et en anglais. Bah film à Nigeria, il y a des Congolais, des Africains, vraiment comme ça, ils ont la carte. Bah papa, tu as dit binopé, tu as bino chaîne il y a sport na carte donc football 24 heures sur 24. Et aussi pour les enfants, bien sûr, tu as dit binopé, on a pensé à vous. Vous avez aussi les chaînes des enfants, que ce soit en anglais et en français, et ça pour la carte. Donc toute la famille de partout, n'importe quelle génération, pour aussi pour la carte et aussi gospel, évangile 24 heures sur 7. Pour la minute, beaucoup ça peut minute, mais contactez-nous dès aujourd'hui, dès maintenant. Quand on est besoin de vous avez un numéro, vous de la biso, pas coordonner la bino, et puis biso peut être de la bino, Sepela TV. Donc qu'est-ce qu'on fait? Achetez Sepela TV. Babi na otala nga binote na soena mutute me na otala binote na otala binote babi poto na poto poto na poto www.potonapoto.com c'est-à-dire que bilengela na ka babi biso na bango bokesene ezali ezali ko bokesene ezali ya bokesene makas poto na poto www.potonapoto.com. Olingos information culture, il y a balle, il y a politique, il y a betanoka www.potonapoto.com na tunité to bomana, webi pebino pe potonapoto boalo yenge mekas, c'est-à-dire na personne no ba mbote belé na loba mingi te pema na moi sa zemi, pema na to sala avortement précoce. www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto, tokotika kaka na poto avec l'ami Ndovo, babi moto epela, moto epela na poto kembo alege mboyo lele. Kembo yo mama, alege mboyo lele, tobine la gangolo na ozana, kembo alege mboyo lele, poto na ozana, kembo alege mboyo lele.